biso moni po auti kotika biso toza pe pembeni na mama awa. Ah, éclairage. Attends na kiti. Ah, d'accord. Pardon maman. On pousse na caméra. Ah, d'accord. Junior le temps. C'est bon? Voilà. Voilà, toye awa esika papa na biso moni bauta ekotika biso toza pe na ye moko mama oyo azali mwasi na ye mama mbote mbote papa moi mpona bato koyeba tosalaka boye mpo ezala te bato bapesa information mosusu par rapport ya oyo eleki na libota quand même tongai toyeba ezalaki ndenge nini mpo toyebi ke papa azalaki malade mais il a rendu l'âme ndenge nini eske ezali na hôpital ezali na ndako to wapi mwa babelaki ça fait une année 3 mois mais tozi inde tozaki kosai bakine après togendaka bakine elobi kaka ase crise na ndako na ba 19h tomemi ye na yelo médical nde akei. Voilà toyebi ke eza pasi mais bato mosusu tolingaka nde te bato baloba na esika libota bato basala bakomante oyo azalaki secrétaire général ya maison mère bakipe ye te basali nini boye te na nyonso wana libota ya maison mère na famille ezalaki quand même associé na ntango malade na ye to ezalaki ndenge nini mwa mokema papa lebandeli wera asalaki nyonso ye mtu na gouverneur atinaki ye a partir ya wera ayebisi gouverneur atindi ye na inde tokei mpe kuna se emo tozongi ya mwa mike ya bakine ebandeli ntango toyaki apeseki metaka mboka onde mpe ekomi mpasi nga moko abengi nga atindi nga na janvier nakei nasoni papa wera azoyebisanga ndenge situation eza na mboka aza na mbongo te mpe tokosala nini azalaki motu na ye nayebi nini nakoyeba te mais mpona présence physique ya wera natika komona yango te wana ata nzambe moko amona me ngai epa na ye nakei 2 fois epa wera me ye awa ata mokomo atikaki komona biso komona papa moni te me bamisien naye neti lobeso alekaka awa héritier watanabe mpe alekaka awa pachopanda mpe alekaka awa epaza oyo kosunga mo moke taka mboka ndenge esi ekomi nango otya mpe likambo moto te papa moni akufi eza mokano ya nzambe so mpo kisi so mpona olia so mpo ani azangaki te naza kosala nyonso tuna ndeko na ye so bo bazangi baosunga ya likambo alia likambo nzambe neti moko akufi lobi azangaki kisi te azali bilo olia te me eza mokano ya nzambe okanga ndenge nini ata balobi na bango nzambe moko ayebi. Merci beaucoup tozwa mama papa wera naloba nini papa wera biso ozali famille moni bazali famille na yo bazali famille na papa wera yosei komsekse awa te moni yo moko oyoka sango mama yo moko oyoka sango moni soki osunga ye ka yo moko soki osinga ye te nati yo message cuka otindinga message mwana yo exaucé na bana ngai bazalaki mike bakoli esika moko ezalaki famille oyaka na ibrahim bazalaki so bata misala te bazalaki famille meloko ekambani baozambe moko ayebi eloko na oloba kaka mapo ye nani wera ayeki kotala ye te esika mabe na ye bato bakomona yango wana me mpona ngai namona ngai te mpo ata ye apesi ta mozengo ekokoka te. Voilà, tokoki kozwa mama ta mingi te boyebi ke eza moma ya pasi toza awa na libota bino mo bozomona ndeni bato bavandi salon ezalaka boye te ezalaka na bakiti nango babiloko nyonso tu mais epanzani boye parce que
toza na pasi voilà donc oyo toza mama na ndeko na ye bazalaki na ye bazali kokende na ye baklasse et tout mama yeye eza mpasi ngai ya na moni tobotama mingi te yeye odele moni babeli so mpo na mbongo mbe moni bakufi te so mpo na kolia mbe moni bakufi te bandeko nde balembaki ye te bandeko nde balembaki ye te bana nde mpe balembaki ye te yeye mama yo oza nani na kati ya libota ya Monib ngai ya na ye okolaki na ye ensemble elelo ntinda azobela ozalaki mpe ensemble ka na ye yaya ngai ya na propre ya kodefa te ya famille te ngai ya ne direct. Merci. Junior Mpidi, balancer quand même image to mon andé nini batu bazali famille ezali. Toza pe awa toujours kaka na cadre ya liwa ya papa na biso Monib oyo e surprendre biso nyonso tout na journée alobi toza na ndeko na ye oyo ye moko se présenter. Bonjour papa. Bonjour. Papa oza nani pa ya oyo azalaki producteur monene na kombo ya Monib production oyo yo yebi na kombo ya Olivier. Naza ya na ye tobota mama moko tata moko nga naza 5e yaza 7e. Voilà papa papa na biso ezalaki na ndenge nini po tomona lelo tozwa sango wana toyebi ke papa azalaki malade producteur azalaki malade mais akomaki na ye quand même kotambola azalaki bien et arrivé ndenge nini moi korelate biso histoire yango. Bon oyebi akendaka Inde azongaki aza kosolola très bien asalaka AVC ntango bazongi akomaki koloba kosolola kotambola pe kobima bagarre d'autres mon abeki eleki une semaine tozalaki na bango na famille à moi si na famille mobali il avait un petit problème là que yo moni alobaka te hein ya alobaka mingi te c'est monsieur Dou mais moni bato balobaka te bazaka na makama makasi bana wenge bino ba journaliste boyebi pose Monib na interview faut piquer alobate. Alors, tant que tu abenga yaya ka komelinga na message na komi abenga ya na moni santé malamuté c'était le jeudi to kamatiye to kene na polyclinique moko eza na 20 mai awa docteur Atali abino il faut être hospitalisé ngabi bon problème réalité to fouti ba caution ba pesi ba kisi après ko yebisa ngai ke yaya kisi ba pesi ngai et salingai bien vraiment et kisi tension asalaki 26 il y en a qui va 26, qui c'est qui était tension qui était 14,9. En tout cas, docteur on a épi. Nabi docteur a bien hospitalisé. Pourquoi hospitalisé tabi ah il y a un Américain qui s'est nazongi na ngandako. To solo li to seki lobby au moins depuis à comme malade à na système malade ka mission surtout parce que ça li monde naé. Atali be mission to kina ngara kina mombele ne bimbe moko na bengi ndenge ni ndeko na ngalobi ah vie ah musicien on a autant commenter pendant sa publicité na été abi ah vieux soko bengi vient à Paris à quoi produire musicien ngabi ah Olivier tika ba masolo wana ngana otana santé na yo yozo memela biso makamususu to panzani à 19h namona petit frère moi na ya moi si ene na Dorcas Monka abengabi ah papa tu es où ngabi non je suis vers Victoire pour nga na Gombe abi ah oza ngabi na Victoire na toki ndako uti ngabi na uti mombele ne bembe ay papa so komi Gombe ngabi na unte abi bon va prendre un peu de l'eau tu viens na pusani na yoki cadette abengi nga papa tu es où ngabi j'arrive papa nous sommes seuls ça c'est notre grande sœur
l'aîné de la famille. Il me dit non. Au moment que je vous parle, papa Koufi, l'équinois Koufi Ngabi. Quoi? Mon Iber. Bon, on a forcé avec ma femme, tout comme une yolo médical. Donc, côté, na moni ba gardien, maître, bonjour, bonjour. Mais ba yakina ye, yakokufa. Ba yakina yakokufa. Comment? Oh non, bah, il est déjà tant que consulté à sa Koufi. Bon, ça va, problème réalité. On fait quoi? On a Zuka Kakor, on a Tina Mutuka. On a cinquantenaire. Au moment où le bazar a cinquantenaire. Oui, bah bete biso lisolo ezalaki facilité parce que yo moko ozali ko conduire mais ozo conduire bandeko utu bazolo ba mais ozo conduire ozo lelabo et ezalaki comment ko yamba message wana et puis ozo conduire. Non, vous savez, toi qui na papa, toi qui na maman ba kufa na bina za mwana nga liboso. Ngabu na tangisi. Na zui moni papa kufi moni ba na deuxième année secondaire. Na côte ici na Saint-Théo, ti jusqu'à ce que diplôme na Saint-Théo. Donc ça veut dire tanga kufi nakoko tika leki nangate nga moko nazui makasi na forcé nazui epe nga moko na côté na voiture tina 50 ans c'est vrai nakoko perdre ni énergie wana mais bato bayebi nga mingi bayebi na força ki na reseka na mobali oya kufi mwana nanga na kotikela nani yango na komisaki epe ndenge bayebi simino ya solo mais avec grâce à la force de Dieu apesa nga moi courage na koma mais tant que zonga ki lokana bana kuti kozonga na kuti bureau presque bureau ya wera balaki awa bato baki belé moi tanga ba komote parce que vous savez j'étais dans l'émotion ngam na perdre moto voilà ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup au Koutaï Biro Yawera. Ce qui est vrai, bah, Rimer réseau Bima, na réseaux sociaux, qu'il était un peu abandonné dans la famille à maison mère. Est-ce que Nabino famille constat est vrai, tout est vrai, parce que bah, présence physique est là qui pensate, assistance physique est là qui n'a pas, il y a des membres à maison mère, oh, il y a sali pendant longtemps, le rôle la secrétaire générale y a maison mère, tout Pembe Yawera. Na vie l'ingratitude de Foutakate. Vous savez, ce qui maison mère, les maison mère, les kinanga à se sacrifier. Oui, Bitumbaya, oui, les deux wenge. Mais mon ip faisait tout et au sortali maison mère matin qu'on lui a battu soto. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, il était doux, mais plein de stratégies. C'est vrai. N'engue na yeba ki mon ip. Yana kola na matanga ya musicien boy. Yana kepai boy, yana kepai boy. Vraiment mon ip était abandonné. Je vous dis ouvertement. Mais le reste, je ne sais pas de visite. Après, je suis allé mais ce que je suis allé vie. Je suis héritier à l'écaki. Net dernièrement, je suis héritier à l'écaki vendredi. Mais le j'ai dit, je suis héritier. Gabi, moi, je suis mon ingratitude. Donc, je suis allé bon. Je suis allé makasi, je suis s'efforcer. Mais, c'est à vous, il y a ça. Na patron na nini c'est vrai patron na yakate patron en tout cas nikele kinanga la liwana na tikele ko yoka tele kinanga binanga patron na yi na to ntika ko yoka ngote voilà message ni opesa na wera son aseniti moma totala yo le kinanga wera talanga oyibi yaya to kutani na Paris mbalebele to kutani na yo partout exaucer ya monib exaucer ya yo monib production est égal à yo Noël eza yaya mutazoloba to keleli te pona okunda monibi to zape na kozanga mbongo te mais nalingi ozongisa bolingo oyo moniba za kopesa na yo zongisa yango esala bien poza leki nazwaka yo pena leki feti matanga tozaka na yo mais tango ndeko abeli vraiment ba visite na yo na ebite soko lekita 3 eza malamu te zongisa bolingo na kosenga na ba musicien soki moni basalaka mino mabe olimbisa ye Noël soki moni basalaka mabe olimbisa ye nzambo yakataka makambo sakati na batu ya Kinshasa ndenge na bengaka Yandre osalaki moni bakendeki ti Inde na remercier ki yo to remercier ki gouvernement provincial ya Kinshasa le vieux Lita tout le monde bazaki tongo midi akoko zanga 100 000 bazako zanga $10 te vraiment héritier et d'autres bazoko ya na sima na biso bo bazoko pesa pe
en inconnu ya mwasi na yebiso to yebaki te mais en tout cas na kosenga na bino surtout merci merci siko leka kufi on est là tozana kauka bipa na ye soki programme boya tokuta to solo là pour asalila ki pe batu pour remettre épée pour remettre monnaie de singe te pour oyo sala et kozongela peka ya bino merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon mot de la fin, peut-être Togosenga numéro na ya contact, ton numéro oyo kozala batu bakoyi ko benga po ba o ba yebi moni baza ebele partout dans le monde o akoyi ko luka benga famille, peut-être azwa programme moko sir na part ya famille, o le bazwa ba numéro par-ci par-là. Programme na biso na kopesa bino mais na kopesa bino numéro de téléphone. Boyebi biso to botamaki 9 mais tous les enfants ne sont pas ici. Famille Mobimba bazaka na poto. Biso tikala 3 na biso 6 numéro nanga téléphone biso 6 to sala programme le na 18h to sala programme bokoyeb sa no so elingo zo information atuna na makambo na abenga 049 33 789 kombo na ngai Fukimbumu Georges donc yaya monip maman moko tata moko et puis ngai munatangisi monip. Merci. Merci beaucoup. Après ce numéro, et papa, vous pouvez répéter ça pour une bonne audition. 049 33 789. 049 33 789. Voilà, merci beaucoup. On a tous un grand frère propre. Il y a producteur Nabiso, Moni Production. Vraiment, tous appels moko, moko pena ya bankumu, moko ya ba musicien oyo, alobia ko la pongite pour tobi vraiment ba musicien bala la tam souti ba 11h mais to moni tonto la ituza na ekati na oyo sika tonto la ipa kozanga mo lilobate pona ndeko na ye kulutu na ye. Na koko na ye tonto lai Moni azali koko ya tonto lai. Koko na ye propre. Ah bon, en tout cas, tonton là, il mes condoléances. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, tu éviter les Lobani, pour la disparition. Il y a un grand homme, un grand mécène, il y a musique congolaise, journal. Bon, nous avons émotionné, nous avons émotion ma casse parce que lobby tozalaki na matanga mosusu na yolo awa totape kokunda susu moto mosusu na maluku kunoko na biso mosusu Mike tokundaki so Bruno Ivoloko samedi tokundaki petit ya modoko mongala lobby cocotte na yolo sud kozonga na ngana ndako na butu mais c'est le maire ndé beaucoup mestre abengi abenda ko benga nga mais appareil na fermé mais c'est le maire beaucoup mestre juste Kadima atindeni ngai maître na ye na butu atamboka na maître Kim arota soki vraiment so réellement pendant soki likambo ekoyi parce que na yebaki lo mote na koti na ndako na ligne na lia ba 23h appareil na fermé na décharger maître Kim a koti na palais. Oh bonsoir président, bonsoir. Ah ma kamni nazo kamni ma kamni yoki ah est-ce que moni ba kufa solo oh moni ba kufa o akoko na ngai on to baki suku na générique awo oui mta benga nga bien chaque temps ko melanga nga ko bossa na générique te ko bossa na générique te bon ça bien na ibeta na numéro na ibeta numéro na mutu ntambo na numéro na mutu de 049 12 758 na benga na numéro wana abenga bo lekite oh na imeta ki maramo comme ma série dans le téléphone toujours au téléphone beaucoup mais à rappeler sous. Non, ministre moi Tobenga Bourgmestre, c'est vrai que Kourba a Koufi, mon production. N'aurait bien été. Pour notre soigner dernièrement, il faut boire un générique, il faut boire un. Mais tel est le paix à son âme. Même générique malelo, même malobi, Ario Kanangote. Ario Kangote, dommage. Mais Nzamba Zanabsokaka, Tokumisika Nzambe. Tous en famille, tous en Dalimonka, patron leader, tous en ailleurs. Donc c'est la famille de Soubaï Baraté. Maman n'a pas muteke. Donc mon niveau papa qui a maman. Godé Moulele. Sadiko Moulele, Bani Moulele, Béa Moulele, Viviane Moulele, Serge Moulele, Roger Moulele. Donc asa papa qui n'a pas. Donc on a encore Coco, donc Coco naïe. Donc Nazaranaï à chaque fois téléphone, messenger. En tout cas, dans un songati, parce que il a un choc moi au Saranaté, donc à Tikalika na bamba nzembo nanga et tout voilà. Alors yo kana ngote.
Voilà, merci beaucoup. Tonton là, tout le monde est émotion ni nos anango moyen tous au timing exact. Tu éviter ça un message moko fort ya web ça bande konyo surtout ba musicien oyoyo a produisa a aida a pesa ba conseil ni no ko yeb sabango to ba membre nyo surtout ya maison mère pour na toko ta peut-être na ba polémique té. Te ngana ko baka ke moni ba ki moto ba tunyo surtout bata ba théâtre bata musique abana makamne kala to bana mikiwa to na mombele buna to. Bonjour, nous sommes déjà avec Déborah, la fille de notre papa Monib. Voilà, Déborah, un mot par rapport à la mort comme il y a Kati à Libota, Olobanini, na bande ko surtout bota la biso et na papa Weranson et na bande ko surtout il y a bureau ya Weranson. Déjà un mot si je pourrais dire, je dirais déjà à tout le monde qui nous suit que papa n'est plus, il n'est plus sur ce monde, donc il est déjà passé au-delà. Et vous avez dit que je passe le message à qui? À Papa Weranson et à tous ceux qui l'entourent de l'orchestre, je leur dirais juste que non, de repenser à tout ce que papa a pu faire pour eux, parce que papa a passé presque toute sa vie dans cet orchestre et je leur obligerai vraiment pas de venir vers nous, mais c'est leur conscience qui doit jouer déjà pour voir que non, papa a été avec Wera, je pense, depuis 1999 ou 98 et aujourd'hui nous sommes en 2008, c'est presque 20 ans, donc c'est déjà beaucoup. Nous sommes en 2018, pardon, c'est beaucoup déjà. Donc pour une personne qui a passé toute sa vie avec toi et il vous a aidé dans les voyages, dans les contrats, pour signer des contrats, tout ça, donc ils doivent toujours avoir, bon, je peux dire, la reconnaissance. Je sais que je leur demanderai, c'est juste d'être reconnaissant envers papa. Voilà. Merci Lazane. Voilà. Voilà papa, relater une histoire en gros, ezaki na ndenge ni bomemaki papa Monib l'hôpital. Papa azaki mama auti église azongi. Ta mama auti église azongi, ba atindi bana keta papa na bino. Aza station ndenge ni. Hein? Bana ketara mama papa aza ko sanza. Papa a peu de tension. Hein? Maman ta yo mona ndenge wana abengi ba voisin ya quartier. Hein? Ah papa ça bien te. Yango abengi papa quartier, na bengi bana quartier, to che papa na fati. Toke na yo médical. Toke na yo médical wana papa tasaki grave. Na bisi bana ye bobenga bande ko na bino. Hein? Bobenga batare ki na bino. Hein? Ba ya benga fi abu, benga boye, pour papa ça somo eza clarté. Après le maman za ko bela. Hein? Le maman za ko bela, hein? Ba bisi ngai zo sa mama nanda na ji mama na buto na zo nanda hein? Sima nanga ya mama nga na zongi. Tala zongi sima papa ku akufi na médical. Babi famille na bisi comme ça mama te, poza na tamoko difficile. Le maman za ko bela comme ça été. Hein? Na yesongi pa na bisi mama te. Hein? Après na zonga na ndako. Na ndako wa après mwana na ye aye na kolelawa papa akufi sango panzaka te epanzani. Merci papa, tout le temps ça déjà annonce non gaga. Pardon. Voilà, bonjour Logan. Bonjour. On vous appelle comment? Dorcas. La fille de papa Monique. Oui. Tu as un mot à dire par rapport à ce qui s'est passé hier soir? Il est mort, il est parti, donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire précisément? Un mot par rapport à, plutôt j'allais dire, un mot par rapport à l'équipe de Wenge Musica Maison, mais aussi à Weranson. Est-ce qu'il y a un mot que tu peux dire? Bon, je n'ai pas grand-chose à adresser à l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Simplement, s'il faudrait leur remercier pour leur soutien financier, quelquefois, oui, je leur remercie pour cela. S'il faudrait remercier Weranson pour avoir contacté le gouverneur et que papa parte se faire soigner en Inde. Et là, je lui en étais et je lui serai toujours reconnaissante pour avoir posé cet acte. Et pour quelques fois, il a pu envoyer certaines personnes pour aider papa financièrement. Je lui dis également merci. Voilà.
Est-ce que tu peux nous relater comment ça a été hier soir? Hier soir, il se sentait pas bien depuis samedi. Toute la soirée de samedi, il disait ça comme un enfant qu'il avait très froid, tu vois. Fermez les fenêtres, fermez cette porte-là, j'ai très froid, ouvrez-moi. Moi, je me disais, sans les caprices, c'est papa, tu vois. Mais la petite, ça parvenait à couvrir papa. À un moment, enlevez-moi ça. On enlève. Mais papa, donc ça a commencé à devenir un peu, beaucoup trop bizarre. J'ai dit, papa, repose-toi, arrête d'avoir peur, demain tu vas te réveiller. Et dimanche, je viens, je le réveille, je bouge par la main. Il a sursauté du sommeil et il était vraiment essoufflé. J'ai dit, papa, sois calme, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu sursautes comme ça? Non, ma fille, je ne me sens pas bien, je suis malade. Déjà, c'est depuis l'année passée qu'il souffre et je suis habituée un peu à ces formes de réaction. Je sais que ça lui arrive souvent de paniquer, de dire qu'il est malade. J'ai dit calme-toi, je suis allée à l'église, je suis revenue. Je lui ai dit que je devais cuisiner pour lui. Il m'a dit fais ce que tu veux. Je lui ai apporté la nourriture et là c'était une contradiction totale parce qu'il me dit je ne vais pas assez manger. J'ai pas trop pris en considération. Je lui ai juste dit papa, moi j'ai pris mon temps à préparer. Moi j'ai pris mon temps pour préparer et voilà, toi tu ne mangeras pas ce que j'ai cuisiné. Fais un effort. Je suis sortie. Puis il m'appelle, viens. Je débarrasse. Il avait quand même mangé. Oh, merci, il a mangé mon dernier repas. Il avait quand même mangé un peu. Par après, je l'ai laissé, moi je suis sortie. Ces médicaments du soir, je n'ai même pas eu l'occasion de lui en donner. C'était vers 18h, j'entre dans la chambre, j'ai juste pensé à lui. Pour lui dire, papa, comment tu vas? Donc, j'ai pas compris, je ne sais même pas comment vous expliquer cette réponse-là, mais c'était genre double voix, je ne sais pas comment expliquer ça. Genre, je vais bien, je vais pas bien, tu vois. Je ne sais plus comment trop, je n'arrive plus à me rappeler de ce qui s'était réellement passé en ce moment-là, mais j'avais trouvé ça très bizarre, je m'étais dit, c'est sûr qu'il est très fatigué et il a sommeil. Je suis rentrée dans ma chambre, qui est à quelques pas de sa chambre. C'était même pas passé 1 minute, il appelle mon nom. Je me suis dit, papa, j'étais vraiment là, il m'appelle encore. Je fais comme si je continue à chatter. C'est ma maman qui insiste, qui était avec moi dans la chambre et me dit, ton père t'appelle. J'y arrive, il était émotionné, il lève la main, Dorcas, retiens-moi, tiens-moi, lève-moi, fais-moi asseoir, tout ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelée d'une fois où il m'a fait ça aussi. Je m'étais dit que ça passera. Papa, qu'est-ce qui se passe et tout? Et dès là, il paniquait, ses yeux commencent à s'ouvrir. Il était essoufflé comme si une personne s'est noyée dans la piscine, tu vois. Comment la personne agite ses mains, tout ça. Il avait ces réactions bizarres. Et j'ai vu que ça devenait sérieux. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai mis sous sa tête et j'ai juste essayé de lui faire boire un peu d'eau. Je ne me rappelle même plus s'il avait bu ou pas. C'était juste comme ça. Et ça n'allait plus en tout cas. Dès là, j'ai appelé maman. Parce que maman aussi est malade et je ne voulais pas trop la paniquer. Mais en ce moment-là, j'étais quand même dans l'obligation de l'appeler avec force. Maman, papa, ça ne va plus. Dès qu'elle est entrée, elle parlait de lui mettre le cinglé et tout ça. Je ne me suis pas attardée sur ça. Je suis sortie, je suis allée trouver un taxi express pour qu'on l'accompagne à l'hôpital. En sortant, il bougeait, il respirait, mais une respiration là beaucoup trop anormale, tu vois. Dans le taxi, j'ai essayé de faire ma prière à moi. Par après, j'ai écouté, plus aucun mouvement. Il ne respire plus. J'ai arrêté de prier, je l'ai regardé. Les gens qui étaient là, qui l'avaient transporté, je regardais. Je n'ai pas voulu lui poser la question. Je me suis dit qu'on arrive d'abord à l'hôpital. On arrive, on l'a reçu, il était juste placé sur... je sais pas moi comment on appelle ça, ce lit. Comment tu dis? Je sais pas trop. Il avait été placé là.
Ils nous ont demandé de sortir. Nous sommes sortis. Quelques minutes après, une infirmière qui vient et me dit « Je veux parler à maman ». J'ai dit non. Ma maman est sous le choc et elle est assez malade. Passez-moi l'information. Il ne voulait pas. J'ai dit non, passez-moi l'information. Je suis la fille aînée de mon père. Dites-moi ce que je dois savoir. Quoi, il est mort? Par après, ils me disent non, il n'est pas mort et il vient de la chambre où nous étions. Je suis arrivée, j'ai vu papa. Par après, le docteur m'a fait comprendre que papa n'était plus, tout ça, tout ça. Nous sommes allés le déposer à la morgue. Voilà. Je me rappelle de son vivant. Oui, Jibim Piana. Jibim Piana avait vraiment assisté papa. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Il avait assisté papa avec une somme vraiment considérable. Et bien d'autres personnes qui venaient le rendre visite, qui l'assistaient sur le plan physique. Et héritier qui assistait souvent papa financièrement. Héritier. Et comme je l'ai dit au début, le gouverneur avait assisté papa dans sa maladie et son voyage, tout ça, tout ça. Si je ne m'abuse, je ne sais pas trop, peut-être d'autres personnes, ça m'a échappé, mais du moins les personnes dont j'ai cité tout à l'heure, ce sont les personnes qui ont vraiment contribué financièrement et physiquement pendant la maladie de papa. Merci. Ok.